nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Vendredi, merci pour vous aider au télévision. La vidéo pour la folinga la journal. Il y a peu pour la peuple tout font la journal pour le chef de l'État Félix Antoine. C'est que Chulomboya Yamba qui la jeudi 19 octobre. Va lettre et à créance ambassadeur Ebele héritier. Ma opinion ma pessiminoba détail. Parmi les diplomates, Mibale Bazali Bongo ba africain, Yaliboso, Mohamed Bourhan Ali, Ye Aouti na Djibouti, Azali expert na ba relations internationales. Azali pe ambassadeur Yambo Kanaye na Côte d'Ivoire et Paiwapi Azana résidence depuis 2021. Yé Azalaki premier conseiller pe chef ya mission adjoint auprès de l'Union européenne pe chargé d'affaires AI na ambassade ya Djibouti oyo ezwami na Benelux pe na mission permanente auprès de l'Union européenne na Bruxelles kuna na Belgique. Deuxième Ezali Bongo Alfeouz Maltakou Yé Azali ambassadeur ya République ya Botswana a travaillé pour le gouvernement Yambo depuis 1976 dans divers titres professionnels. Ancien greffier ya Assemblée nationale, Azalaki nommé au commissaire ya Botswana na Zambie le 1er août 2019 et pas ya docteur Mogwechi Masisi, président ya Botswana. Yé Asalape na commission électorale indépendante a occupé qui poste ya sous-secrétaire na cabinet ya président ya République. Nangambo Mosusu Pavel Prochazka Yé Azali ya République tchèque Yé Azali kipe kotika ba lettre ya créance na ye et pas ya chef de l'État à part RDC Azalaki ambassadeur ya mboka na ye na Zimbabwe na Malawi na Zambie et pas wapi azana résidence depuis 2021. Avant mingi vraiment azala directeur adjoint ya département ya Afrique du Sud ya Sahara mingi penza ministère ya affaires étrangères pe ministre conseiller ya ambassade tchèque na Moscou kuna na Russie na ngambo na ye madame Marie-Charlotte Tang ya République ya Philippines ye azali ambassadrice auprès ya République ya Kenya et pas wapi azana résidence elongo na accréditation mingi vraiment auprès ya République ya Rwanda ye azali pe ambassadrice non résidente auprès il y a 2 pays mingi vraiment République du Congo et République fédérale ya Somalie yé azali pe représentante permanente ya Philippines auprès ya programme ya ba Nations Unies pour l'environnement ONI Habitat. Nangambo Mosusu Velu Pilai Kenanatan ambassadeur ya Sri Lanka yé mingi vraiment azana résidence na Nairobi na Kenya et paiwapi abandaki carrière na ye na secteur bancaire pe Nangambo Mosusu na secteur hôtelier en tant que directeur exécutif PDG ya Imperial Group of Hotel ya chaîne ya leader ya 6 hôtels Mobimba na Uganda ye azalaki pe engagé na secteur ya énergie renouvelable na Afrique pe azwaki doctorat honorifique pour na contribution exceptionnelle na développement économique ya Kampala le 14 mai 2013 Boyasuka Minoli Cheni Pereira ye azali bongo ya République Australie pe diplomate ya carrière na ministère ya affaires étrangères pe ya commerce australien ye azali actuellement ambassadrice na Zimbabwe et pa wapi azana résidence pe accréditation na non résidente na République démocratique du Congo ye a occupé ki nombre ba poste ya direction mingi penza na sous-commission et comité ya commerce pe ya investissement pe le sous na kati ya comité ya sécurité ya gouvernement ya mboka na ye. D'abord, on va saluer à Seni pour le président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un poussé. Moi, Mboka Denis Kadima Kazadié à Solo là qui est directeur régional de l'Afrique subsaharienne, na ministre belge des affaires étrangères. Envoyé spécial pour la région de Grand Lac. Stéphane Skandi a fait ce détail. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi,
abetaki masolo na Philippe Bronchen oyo azali directeur ya région Afrique subsaharienne na ministère belge ya affaires étrangères envoyé spécial ya région des Grands Lacs. Na masolo na bango oyo tomonaki pe présence ya ambassadeur ya royaume ya Belgique Rosan de Bilderlen pe elongo na Lot de Brine oyo azali chef ya mission adjointe ya section politique na représentation diplomatique belge boye balobelaki mingi ba préparatif ya élection ya le 20 décembre 2023. Philippe Bronchen a talisaki satisfaction et avancement pour na accomplissement ya engagement ya centrale électorale. Alobi ezalaki question na masolo na bango elongo na président Denis Kadima ba préparatif ya élection oyo ezali moment moko ya makasi pour na RDC ezali kosenga mobilisation na niveau ya population ba discutaki ba avancement ba préparatif na cadre ya ba consultation électorale ba discuter ba nombre ya ba choses mingi vraiment publication ya ba liste pe nombre ya ba candidat oyo ezali impressionnant balobelaki pe mingi question et observation électorale pe na suka na yango communication ya ba média balobelaki ba réseaux sociaux seni atalisi ke azali bongo rassurante na capacité na ye pour na mettre en place ba mécanisme nyonso pour na organisation et les kamalamu bazali observation électorale bango bazali na capacité pe le sous nyonso ezali indispensable pour na kozwa maloba ya malonga et pe ya président ya seni pour na ba élément nyonso ya information oyo ezali eloko moko ya motuya kaka na masolo ya seni pona kosilane bino ke ba liste provisoire ya ba candidat président de la République ezalaki bongo publié depuis mokolo ya jeudi 19 octobre surprise moko ezate 24 candidats nyonso bango nyonso bazali bongo sélectionné pona élection présidentielle le 20 décembre 2023 to beta bongo masolo mususu toujours na cadre ya sensibiliser ba base na ye pona ba élection ya le 20 décembre de mwana mboka Victor Bosoku azalaki bongo mokolo mercredi 19 octobre na base na ye bolanda reportage o elongo na Edi Imbani. Les leadership dans le sang, pour leader ba fabrika été dit, bokene na gauche, bozonga na droite, Victor Bosoku kaka yena yedi. Petit frère ya Jésus, l'homme du terrain, l'homme de proximité, a salaki descente musclée et tout le coup de population bambaki awa avec un pack idéologie et zalaki na ba structure oye moko asala pe akombela avec un pack idéologie de plateforme état de droit pe fondation o ezana kombo na ye. Si koyo bozwana nous première dose, ya retour en image tangwa nyataki mabele na molende nyonso. Na rencontre Oyo, Bossimba que les leaders des jeunes, la machine d'attraction et de mobilisation, Bakisile la force qui écrase Victor Bosoku et Kaka, à Sangisaki ba fédéraux, ba communaux pe ba chef de cellule, ya ba structure na nyonso. Awa na funandenge boza komona, et longona bango, azalaki bango na séance de travail ya mokwake, ya ko conscientiser bango, na Oyo tali ko kubisa idéologie, pe vision ya premier citoyen congolais, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Oyo tali développement. Fachi béton, le seul et l'unique candidat Bango na compte ya Union Sacrée. Yemoko Victor Bosoku, le leader dans le sang, candidat à la députation nationale na Tchangu, pena provinciale na Kimbanseke avec un pacte pe idéologie. Biso eza consacré lelo na ba responsable ya Funa. Alors, ici ce n'est pas la mobilisation. Eza kaka réunion moko na ba responsable na ngai ya ba plateforme na ngai o ezali bongo associé na kati ya fondation Victor Bosoku. Alors nazo pesa bango déjà bazwa déjà babenga oni malongi pour la makambo itali présidence ya république. Pour na pesa bango candidat na biso ya président de la république ezali nani? Tozaka na candidat moko na union sacrée Félix Antoine Tshisekedi. Nabi bien biso ne to pesa mot d'ordre ya député oyo biso to lingi o azo tosa makambo oyo Sengeli ya kotosa oyo chef de l'État aza la vision à chef de l'État. To placer l'antenne à travers fondation la biso Victor Bosoku. Tozo ki na ba Congo toza ko installer na message ka moko ya ko mobiliser batu tous derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la réélection to PC deuxième mandat.
esengeli bosimba ke bakala te Victoire Bosoku akopesa mot d'ordre pour na élection oyo ezali koya. O Victoire nde etikali maître mona bango mot d'ordre yango ye moko nde akopesa yango kitoko yango ekozala mpona Kinshasa mobimba abetaki mpe lisolo ya kokodikoko na rassemblement oyo aza kolengela na mois ya novembre kuna na stade municipal na Masina ekoyinda mabe na ndenge akosakana te eki ezongi. Candidat député national ya Tchangupo provincial pour na compte ya Kimbantseke na compte ya FDC mwana mboka Dr Sarah Kiangata azalaki bongo na base na ye kuna na commune ya Kimbantseke pour na kosula na bango dombe no longwanza héritier mapine mbazaki sima na ye. Et tout le coup, il y a des mamans oyo bozali komona na commune ya Kimbantseke plus de 400 mamans mobimba ba yambamaki epai ya Dr Sarah Kiangata na cadre ya fondation na ye Dr Sarah Kiangata abetaki masolo elongo na maman ya base na ye ya commune ya Kimbantseke ezalaki mingi pona kolobela ba enjeu de l'air par rapport ya makambo etali maponomi oyo ezali ko se pointer à l'horizon bosimba ke maman Sarah Kiangata mwasi ya mayele mwasi ya bwanya bongo ezali kosala atondisami na ba idée ya kitoko pour na développement ya district ya Tchangu puis ya commune ya Kimbantseke sur place asololaki elongo na ba mama pour na kotalisa bango ke esengeli batala volonté ya chef de l'état oyo ezali ke mama esengeli atelema 50-50 pambate chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo désigné champion ya masculinité positive alobi esika nyonso mwasi esengeli atelema batikela kaka mibali te parce que mwasi aza na bakapasité ya ndenge na ndenge oyo akoki mpe kosala nyonso mpona mboka ese développer basi lokola baza ebele koleka mibali esengeli basi mpe basesude mpo bakota ebele na bainstitution ya République démocratique du Congo. Alors na vision oyo chef de l'état azali nango mpona bamama na tour oyo chef de l'état ye moko alobi ako travailler na ba mama apesi biso chance ya kosala 50-50 na ba mama. Alors biso toza pembeni ya ba mama il faut koyeba ndenge nini ko expliquer bango bayeba na ko comprendre eloko wana ndenge nini tokoki ko se soutenir na ba mama oyo tozali na bango elongo yeba ke ngai nazali candidate na bango na ba matanga na ba église soki otali ba mama bazalaka kebele. Mais pourquoi pas ma maman va s'occuper que ça l'a ébélé cette fois-ci dans le Parlement pour accomplir besoin et puis pour ça il y a mon conseil mboka. Georges Moana Ben azali candidat député national dans Grand Bandundu précisément na Bagata a visité qui fief na ye mikoleleki wa pepai base na ye bayambaki kitoko Stéphane Skande. Tozali na Grand Bandundu ndenge kaka ba image ezali kotalisa ezalaki na occasion moko inédite koyamba fils na bango l'homme de développement pour na circonscription électorale ya Bagata Georges Manwa Ben ya koloba ezalité bino moko bozwa chaleur ya accueil oyo ba réservaki pona ye chasse abima tosala bajote na vote sinote mboka ekobeba toyebandani tokopo bino moko bolandi TV eza radio te désormais bokoki déjà kobenga ye mbasi ya Bakata ilakisi lobby ya Bakata Georges Manwa Bende atelemi lelo pona développement ya Bagata azali motindami ya président Christophe Mboso Nkodi Mpwanga bangonde bazali kokumba vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya union sacrée toponi mali bise toponi bana ya Grand Bandundu pe ya Bagata botala ya bino Georges Manwa oyo alobi Bagata po na lobi mbasi ya Bagata toponi mali bise toponi bana Bagata baponi. Tabango masolo ya maître Magloire Kasongo secrétaire général ya Autre Vision du Congo ya kendaki kosambela mikoleleki na église Gosnak oyo ezambongo na commune ya Bumbu héritier Mapinemi reportage. Lokola mo Christo Malamu, maître Magloire Kasongo, oyo azali secrétaire général ya Autre Vision du Congo, AVC na mokuse, parti cher ya autorité morale, maître Dide Boudimbo, akendaki na église Gosnak Fellowship oyo ezwami na commune ya Bumbu,
pona kosambela pe kotika mosala na ye nyonso na maboko ya Nzambe. Azalaki ye moko te, azalaki accompagné na molongani na ye oyo azalaka penepene ya Maître Magloire Kasongo pona kopesa ye ba idée ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona présence ya Maître Magloire Kasongo oyo azali pe coordonnateur adjoint ya AVCA tango akomaki esepelisaki ba fidèle nyonso ya Gosnak Fellowship na ndenge ya kosakana te, surtout que Maître Magloire Kasongo azali nouvelle énergie pe réserve ya politique ya République démocratique du Congo muto ya tondi na ba idée ya makasi pe ya malonga pona développement ya RDC. Papa Yenza lesili ndenge kaka balobaka Maître Magloire Kasongo ayaki maboko pamba te, ayaki na don ya maputa ebele pona kokabela ba mama nyonso ya Gosnak Fellowship oyo batondisamaki na sengo na ndenge ya kosakana te, ndenge kaka bino moko bozali komona ba mama veuve pe ba nyonso bazalaki wana moko na moko azalaki honoré na maputa kitoko oyo Maître Magloire Kasongo apesaki bango, ndenge bino moko bozali komona esengo ezalaki vraiment makasi na politique ya République démocratique du Congo lelo pona kotala ba vision ya développement esengeli ko compter na Maître Magloire Kasongo oyo azali ko défendre comme il faut vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo payé azali ko pesa esengo et pas ya autorité morale ya parti na ye autre vision du Congo Maître Didier Boudimbu. Honorable Néron Mbungu ya yambaki week-end l'équipe base na ya quartier sur la kuna na commune ya Kisenso et pas wapi bak abela ki bango ba maputa ya ndenge na ndenge Ladilandu azaki wana. Honorable Néron Mbungu fuma banga moyo azali kolemba te tout le temps pene ya ba base na ye quartier solo na commune ya Kisenso ezalaki ya koyinda na ndenge ya kosakana te epai wapi ba mama plus de 780 mobimba bayambaki honorable Néron Mbungu oyo akomelaki bango na esengo ndenge bino moko bozali komona na bilili tango nyonso fuma banga moyo akitaka na quartier moko ezalaka vraiment esengo ndenge kaka ezalaka lokola momesano. Bosimba ketango mfumwa banga moyo honorable Néron Mbungu akomaki ezalaki bongo masolo elongola ba mama pona kotalisa bango ke azali candidat na députation nationale pona district ya Moamba pe na députation provinciale pona commune ya Kisenso yende molobeli ya bana Kisenso ayokaki ba mama pe bayokaki ye. Honorable Néron Mbungu atei bango alobi esengeli population a garder vigilance na ye baye bana kopesa confiance na n'importe qui te pambate tango oyo nde batu ya ndenge na ndenge bayaka kasi na sima bakendaka na bango lokola Papa Yenza lesili ba mesana koyemba. Honorable Néron Mbungu fuma banga moyo ayaki maboko pambate apesaki ba mama badon ya maputa ndenge kaka bino moko bozali komona esengo ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge bango moko ba mama ya quartier sola na commune ya Kisenso balobi na micro ya Info Lingala. Ya boye tozi wapi na kosa makamba boye l'homme du peuple Néron Mbungu atikalaka ye place ora mututeza ye na mwana nga Néron Mbungu nazana esengo mingi esengo monene azala kaka azala kasi papa na ngai bana wana sepeli mingi na makambasali na biso aumela. Pour suivre le journal pour la église mission divine na bokambemi ya prophète Jean Kabemba bayamba qui vendredi 20 octobre 2023 maître Doli Mwanza oyo azali candidat député national ya Funa ezalaki pona kovanda sa structure les amis de maître Doli Mwanza commune par commune. Stéphane Skandi héritier mapini mapesi bino ba détail. Awa tozali na église mission divine oyo ekambamaka na prophète Jean Kabemba na avenue Inza na commune ya Kasavubu etuluku ya ba mama oyo bozali komona bazali ba femme veuve pe ba demini bango baza ba membre ya structure oyo ebengama les amis de maître Doli Mwanza oyo babengaka les défenseurs des opprimés molobeli ya babola bongo bozwa accueil oyo ba femme veuve ba réservaki pona ye ezalaki likambo opesi mbwa aboyi. Président na bango maître Doli Mwanza ezwaki maloba molobeli ya babola atalisaki bango nanu tina nini alataka teni ya ba prisonnier ayebisaki bango ke ba femme veuve ya cette commune ya Funa circonscription électorale na ye ata ozali na likambo ya niveau nini na justice soki ozali membre ya structure na ye akolandela yo problème ti na suka
pe okofuta ata eloko moko te. Ya mibale ezalaki présentation ya chaque commune pambate selon maître de Limwanza oyo azali défenseur ya ba opprimé alobi azali ko restructurer structure na bango ordre evanda mingi pona ba dongolo miso oyo bayaka kotia désordre ba période électorale lokola mwana na kati ba mama moins enveloppe epesamaki pona transport ya ba mama veuve bongo na suka ya masolo ye moko molobeli babola maître de Limwanza alobaki boye na micro ya Info Lingala alobaki ke toya tout bato mettre en place cette structure na biso. Donc de la semaine que nous avons pour ça la descente commune par commune. Il fallait maintenant que tout ça ce qu'on appelle la communication pour la maman comme ça. Ba maman nous surtout où ya bango parce que ah mingi za ba maman veut venir ba maman oyo ba dominer. Donc tout ça la descente pour la totale la situation ni ba ozanango et puis quand porter bango sous la biso. Théa zongiseli vol na ye na destination Kinshasa Gemena Kinshasa oza kosalema na Airbus A320. Bana Sidu Bangi mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisimi Sunaye na province ya Sud Ubangi en général Peville ya Gemena en particulier Bana Gemena Oyo ezali vraiment ya bino CAA azongiseli bino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa Oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese Pona masolo etali développerie boy bakoza na posa ko kene États-Unis d'Amérique place à source ya ko beta développerie ezabongo cyber Eric nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye menini boye ko isangai malembe na 24 communes, ben na ba province, topé na Brazzaville, yeba yango que masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa ici ya Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Koko Yaya Pembo continue masolo ya développerie n'Afrique centrale Mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya agence de voyage Eric Travel Oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambe zate na $5 ya poma par personne papa maman mais ma famille na yo Mobiba bona kotonte chance yo pe ba menga yo kanyo awa condition ezate awa na agence de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo Mobiba grâce à qualité, fait traitement ya photo, matériel ya kitoko, pe bagent expérimenté, bazali ba professionnel. Organisi Eseli, Lupu nous dit, na bagence Eric Travel, prise en charge un peu famille d'accueil, ezali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve. De développerie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale na maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PV Center bongo na rond-point Ipen dosali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Borne na commune ya Liberté doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamo magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamo magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38
na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuson oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle komanda de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babaleniri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je muke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai poto molonga pona bana na bino eza protiva piyeba ke pesaka santé ya kitoko pona bana mike mokolo pe okoki na okomela yango Stéphane Skande reportage. Ah merci ya buinde bana nyonso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh bino, bote la baoni. Bote na bodo la bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Fo lesa kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal ya pe pona peuple tu sepela kinango. Pisa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki sima caméra héritier mapinde mais superviseur qui journal au montage sima make pa Christian Kengebe ngala bino to pisa rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir. C'est aïe
etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bido yango oyo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala